nga lobi à part hémorroïde systématique pe a besoin changer bani na roya pe passer bon ce que passer ça mutu te passer ça mutu lokola yo lokola nga soko abeli na osalisa ye est-ce que tu n'es pas ba docteur point mais nga domaine on ndenge zana maboko zana makila na koyeba mutu oyo tango so bela mukongo ezotake mbala moko na faiblesse systématique pe na lingie sala ça mutu te passer mutu et puis si faiblesse musu se trembe sa makolo musu amona makolo zo mona lokwe longo ya yote aroya na opese kisi bon passer na mutu te na sala kisi te na ko sele sape pasteur e pa inanga ba yaka pi ba passer na sala si ba ngo mere ve mo Congo passe souvent mo Congo passe on est hémorroïde et aussi de la prière on va passer un peu ba yaka on a sele sa bango Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo Sali na bandeko nyonso bolanda biso partout dans le monde Jerry Kobetox na bino yeyo mobali ya litutu mobali ya Mbumanazo le 207 de la presse merci beaucoup de vous pesanga confiance et na bisa bino chaque fois no sala bino musala esika ba information ezali to pesa bino merci beaucoup de vous continuer ko s'abonner na chaîne na bino Congo Check TV ya ye moko le boss Simbo Mutombo wako etumashi wa mume nuko etukaji tojimini donc nazongi nanga chez biso parce que papa batu mususu akoka no le sangate nazongi nanga chez biso donc bo mesana nanga wa ozui vidéo partager ko zala égoïste était na WhatsApp na Facebook partager lelo nazana honneur ya koyamba grande dame oboyoka kana basango mère rêver ba solution oboyoka kana nzela ya bilili mère rêver sali boye azongi si boye en direct de Kinshasa tozala biso na mboka na esika zala raté tozala Kinshasa. En tout cas, nous sommes dans la caméraman. Maman Eve, bonsoir. Bonsoir, Jerry Kobetox. Qui m'est allé? Qui m'est allé? Comment est-ce que Kinshasa a été na bandeko bazolanda yo ti à l'aise? Ouais, comment est-ce que ça na sepeli bandeko bazonga na report na sepeli mingi na kin. Bon, elengi monte na otambula mingi. Na utizandu lelo. Na auto somba banzete pona batu ba mela tozan événement dimanche ici au Beta na ngiri ngam na produit ici au Beta na présenter batanga aussi na sala tout le belano likama batanga aussi mais tradi moderne simba na kin mais yone na miki le kanga masolo bo so kanga masolo za musala oyo koko na ngamtala kisangango musala wana na zonka azar boyete eza musala pineza na makila ya famille koko na ngamto na sala biloko wana ngomoni ke koko akufa menga na tikana na ngona tomboli yango tile luna zo continuer ka musala ngo tango na akufa pe na ko tombola so mutu mususu o sala musala wana siko o sala koma parce que nga na ndenge na mona ko na poto biloko wana ezala ka freté na agence et ke yo kuno o sala kande siko musala na yeli na yeso banzete tenete le na utizando na utaki na bazaye na koma yekuna na zuiba nzete na yena lelo suna uti bazandu bagambela basimba zigida pona kozora banzete pona kozora banzete alors lelo boza ebele peut-être trop baki yo moka na potote boza ebele bosala ngo mais batu lelo ebele bazo déclarer na musala na bino yo peut-être okolo bango lelo ebele babebisele bino musala azo sala nango pena sa pena di domaine te on kosa mutu boye pesa zwa oyo ya mukongo zwa oyo soki ya systématique omone simbi nango te ngai pe musalo oyo ndenge na yebe ngo za makila ya koko na nga donc na pesa mutu pena kir na landa nazo suivre ndenge docteur pena zala kazo pesa pena traitement zo landela ngo nga na landela patient na nga ndenge nini koto na pesa yo nzete pesa ndenge ni passer fa pesa nga que c'était que mère rêve OK avant na tikai eza bon donc yo landela kango c'est que mère rêve pas na yo
eza mutu aloba te ko na somba ya mère rêvé esimba te ya esimba nga pe na ba solution poni ba benga mère rêvé ba solution pene zali pona salisa kaka o mu Congo te éjaculation précoce na salisa ngo na salisa rambasu na salisa mpese kibeka o lukika na salisa ngo wana mbasu kibeka na mikili pezala ezako ezali ndito mona pena mutu mbasu pene baby sielo nze police pe lo koloza malade ya PCP za pene ba bwakile na nzoto zona pezali zono e police yo nzoto ezali nyonso yanga na salisa ngo so il ne pas mère veut penser aux solutions alors aux solutions lelo même bande comme ça to benga ba Nigeria ba yebele ba kotina musala na bino mais soko landeli boye ba kisi na bango ba lobi ba osala kaka ezaka même malade oka o apesio hémorragie mais OK ezala oka kisi ya maladie mususu wana pas mère rêver eza bongo te epai na ngeza bongo te ntango nazolia mbongo ya motoki ya motu osala mamba avantiri to osala lokuta te nzoto ya moto eza lokwa montere ntango obebisi motu omoni te eza masumu epai nzambe ntango osalisa motu fo eza na domaine wana nga domaine wana evanda na nzoto nde naza boye komona te mare fe motu mosusu amonanga mare fe mpe donc so osalisa na obika okobika ko komonanga boye te eza mosala domaine evanda na kati ya nzoto eza mpe na batémoignage ya bato bosalisa bongo ntango nakangi poto sikoyo eza ndenge nini ntango nasimbi sikoyo poto eza ndenge nini tala poto siko mboka mundele osimbango ozwango ndeni siko suba yisinga mère rêvé azo travailler pe na gwa ya dega biso ebi gwa te nga na muta bima te nga na mama diagonese na bima na muta bima na ebi gwa te gwa na biso eza nzambe nga na ebi gwa te siko osala aboni na mboka oza na Suisse wana Suisse mutu aza na France asombi mutu aza na Belgique mutu aza na Hollande mutu aza même na Afrique du Sud to mususu pe aza na peut-être na Congo pe po ebi ke mère rêvé azoteka biloko bien et ya bosala bon na sala ndenge naza kuna bato mususu bafutaka pe ba avion ba TGV baye o ba kokoya te na mbalango na tsango na DHL ke ko komelo partout yozali so kokoya te partout yozo ekomela na tsanga na DHL et comment alors j'espère que boziba éclaircissement tout ça la mère rêvé ba solution mais lelo so tali la plupart ba lo ba basala tradi moderne ce sont des bambikoudi ce sont des batakisi mais rêvé azabongo te nga za mutakisi tozoka nga mama diagonese na kati ya bima koma sikonekeza na kisi yo mona mutu aza na Yesu koza na kisi na kisi te kisi na nga Yesu te po ezala bandeo na bino misu na Kinshasa wa atretaka bobokoko mais mingi omona boye mambiku non nga na mbikudi te yango bato batuna mais rêvé sa nganga nga na nganga te eza domaine okoko na nga tikelanga musala eza na makile eza na maboko na nganga te so na simi mutu obika mais na otia pe Yesu liboso pona mutu na bika tango nazo pesa kisi pe funa sala prière na beto mopanga na biso bima pona mutu okobika alors na bandeko misu ba sala j'espère que vous allez na moi ba jour oye awa bandeko misu ba sala awa o mona bango musala bango ekende to bazo kosa kaka ba bon en tout cas plupart ne ba bika nga na simba masolo na poto quand même bandeko nga pe musu bazao bazintéressé ba ko talanga mais rêvé to yo ka yo salisa ko simbi poto ndenge nini ba ko talanga to kutana bango to sololi bango mo pe ba moni musala na ngani na osala lakisi bango na sala boye mais to saka domaine moko me yo siko nga siko na zana poto nga na sala na Afrique te na za mo na poto na yepe pe na osalisa bato na osalisa pe bato bazo yepe na salisa bango place na zao eza musala na ye ko tambula te na ye ba vantite na yende musala mais lelo ba tonton na mso porter beli baza problème ya Congo baza na problème boye bazo déclarer musu beaucoup bazo tinda tilelo bazo tinda bato basomela bango ba biloko oyebisa bango nini so totala bango peut-être confiance ezate pour na bato baza na bango ouais bana poto bayebi na nganisinga mère rêvé ba solution monde mombe yebi bato nyonso o baza na poto na oyo batiaka kate siko batieka à partir ya net mutu tu akoma kokota atalaka bémission na nga akobenga partout ozali o Amérique Belgique États-Unis France Afrique du Sud Londres partout babengaka en tout cas nga penza donc na simi na kangi poto oui ba ndeni ni so mutu ayepa na yo exemple abina zobela hémorragie peut-être eza nango l'homme susu yazo comprendre te oui ba ndeni directement ki o eza hémorragie kasi na oyeba parti so okepa munganga sana otunoti mais rêvé yo pa na ngazobela nini na expliquer siko a partir wana tango opesa nga explication na comprendre que mutu azomona pasi boy ozomona pona musala eza domaine na sala
comment muto epai na ngai na ko kopesa expliquer na ko kopesa explication te na oyeba muto azana maladi boy soki pe mukongo na oyeba mukongo tango zo mona passe betaka na makolo e betaka na bino nzoto bino mibani e pesa faiblesse na oyeba mbala mo pona azana domaine nango o azana domaine na te mo oyeba ezate menga domaine na ndenge zana maboko zana makila na oyeba mutu oyo tango zo bela mukongo ezo take mbala moko na faiblesse et pesi faiblesse musu se trambesa na makolo musu amona makolo zo mona loko elongo ya yote na ebi musala no sérieux eza ba vantité na bateau badutaka ebi mère rêvé ya kumu ya pape peut-être eza clique na bango basala ya mwasi na mobali bazokosala bango bato po bato ebele mosusu mpe baloba makambo non omoni kumu ya pape aza évangéliste na bima mais domaine wana balinga kutika na musala nanga mais comment sikoyo kokolobake ndenga naza lokola évangéliste otika musala na te et musala nanga koko nanga tikilanga efatikila nga espace nasala musala nanga eza musala oyo eza na makila comment sikoyo soki kumu papa aza musala nzambe évangéliste akokopekisanga ke mwasi nango kosala musala oyo te non eza domaine nanga eza lokola soki na kayo opekisanga okende kayo te tomona mingi na baeglise mingi baboya bokoko mais na église oyo boza bandima na bango non bandima te comment bandima te sike bokoko wana nasala ya kisi te nakosalisa mpe paster epai nanga bayaka mpe bapasse nasalisi bango mere ve mokongo pasi sikoyo mokongo pasi wana hémoroïde ekosila na prière nasalisaka bango akoya na kopesa kisi bongo passe kaka mutu te systématique mpe nalingi esala aza mutu te passe mutu passe aza mutu lokola yo lokola nga soki abeli na kosalisa ye estce sikoyo tokende epa badocteur po wana epa badocteur tokende ozwaka kisi soki mutu ana hémoroïde docteur epesanga exposition mwana kopesa bokoko akobika passe aza mutu lokola yo te nga lobi à part hémorroïde systématique pe eza besoin échanger bani na roya pe passer bon siko passer aza mutu te passer pas mutu te voilà merci beaucoup j'espère que ça a bien plaisir mais revêto que malembe tozo ki na shit pendant que oza awa j'espère que vous soignez nanu bana Congo ko oza na biso nanu awa pour niveau awa na kina wa ezolega na ba télé j'espère que tango ya pozo monango yo mo pozo tala biki bato bazo bebisela biso musale mais yo na minute owa ozo soigner na bato kini pe na soigner oui na biso na musala na etambula te mais na pe musala awa pesa na bato bazoya na osala musala likanisi za ocha cabinet moko awa te na bon à la longue na osala non na osala ngo pona bazo déclarer mais rêver ndenge za wana il faut tika pe makambo na kisasa kaka ozana poto tomono landaka yo kuna pona bato pe o bazoya na salisa bon bazali ozomona naza na chambre me bato bazoya bapasse bazoya mais rêver naza na programme basi mibali bazoya lelo bozalaki te bokutinga na uti kosomba bakisi na uti wapi na uti sanduti kosomba bakisi na tuta na salisa bato eza na bato musu bazoya pe na kosalisa bango na kata kisasa mpe basi musu bazala na complication obota na kosalisa bango bazoya na chambre na kosalisa bango mpona moni ke mutu aopesaka mutu mayele eza te mutu wana yebi likambo te fatuna mais reve nga naza na programme boye na osala nini ngai funa pese mayele mpona kozwa solution voilà tokomi na suka mais reve j'espère que tokangota mingi te toyebi ke osala mosala likanisi nini okopesa na bana mboka oyo baosala mpe mosala moko na yo na bao mosusu mpe baza déjà desi na bato banyokola bango bamenisa bango ba 25 litres soki ya kir esimba te likanisi nini okopesa te nga na osepela kaka antuka biso moto osala bokoko fute bongisa mosala na biso omoni nzoto ya moto eza monte ntango opesi moto kisi ya mabe esali ye bien te na nzoto eza masumu ntango ozolia mbongo ya moto fa yoka plaisir asepela asalisi nga eza lokwanga mere vi nasasa na poto ntango nasalisi moto mpenza kobenga mere eza plaisir solution nayaki epai ino nazwi yango omoni ekosala nga so etombola nga epesa nga makasi nakokosalisaka bato mais ntango sikoyo badefete yali omoni te eza bien te na opesa conseil na bato tosalaka mosala tuka tobongisa tosalaka bavantire te mpo na nzoto ya moto eza lokwa montere ya kare soki ebebi omona kare elali eza mpe lokwa motu kuta kokufa mais kare ekovanda mais moto akokufa omoni ke en tout cas tosoigne koto na tobongisa conseil na opesa baninga na nga oyo tosalaka bokoko yango wana mais reve basolution apesa bino basolution na makambo nyonso tu oyo eza lokola mikumba na bino systématique kutu nzimwaka o soki nini boye ekosimba mais reve tokomi na suka moi liloba lisusu oyo tokoka bwana en tout cas merci Jerry Kobetox en tout cas na sepeli namona okala
okala oyebi ke na mona ngo étrange na mona somi na tuni okende wapi pona oza mutu akati ya masolo yango na tuni okende wapi na mona okala na sepeli mingi ndenge epasenga émission en tout cas ezala kaka ya suka te naza nanu awa naza nano na kini na osalisa bato. Merci beaucoup. Bandeko nyonso bolanda biso na Congo Check TV ya ye moko le boss ici Mutombo wako etu machi wa mumenu na peso ba mbote belé Francis Thio Moulouba Cher Niki la mère des garçons depuis Canada Shakira Gucci Angèle Ameza Grâce Mutambu merci bon continuez toujours à s'abonner à Congo Check TV beaucoup à la décide et puis aux vidéos quand on a lobby égoïsme et boy partagez na WhatsApp na Facebook et on s'ala bien bye bye on se retrouve l'émission Koya ciao Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo